Merci Nabilo Batubozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to chana océan du Congo na chaîne de Libération et siko to salaka bongo ba Congomani et siko to panzaka mpoke et siko to salaka éveil patriotique to zali bongo ko conscientiser ko sensibiliser pe ko mobiliser ba peuple congolais kolongola peuple congolais la bolema et siko to chaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et siko to ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste et siko to ali bongo ba sinzili ko tel sala ba Congomani ete tango ezali mabe to telema po ete tobunda po ete tozo bonsomi na biso esika oyo tozali bongo kopesa elike na ba peuple congolais ete kolobala bango to telema ferme fidèle ne tumbala biso toki matelo kola baku kende tokozolise kwa ya République démocratique du Congo ata ko boko mona mbilinga nyamu maema ko umela kasinga na ko yebso lelo na chaîne de Libération yeba ete lycée kwa ya République démocratique du Congo ezali bongo bel et bien mais tozali pe komo kundola nkoko na biso le laboraire na lolenga lobaki na biso beche fouiller ne laisser ni place que la mer passe na kati tumbo to ko bunande ko ngai bibondeli nyoso ezali bongo bobele malamu pe bakunyo so ko yela yonde ko yo luka lolenge kani otika te sika moko te pona bolongi lelo penza ezui la monte religieuse o nazo ibsabilo te tolobaka bosolo na tango na yango pe na ngongala yango to te kutaka monoko te pe tozali ko ibsa ba fidèle abonné na biso bosa abonné encore une fois massivement na chaîne de Libération boko zalaka bongo de cité pe na bino bato bozoka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko tchaba commentaire ba suggestion pe ba jamais tika nzombe ya lola amona bino ezui ekiti bongo na koluka mwana mboka azali nani boko yebaye Shukuru papa la boss de boss to yepena ko solola e pona makambo oyo makoleka na République démocratique du Congo pe moi mbilinga oyo ezali kati na bango na bandeko la bango ya SID oyo bongo batikalaki na etumba ya lamuka pe to ko solola e mayemanso makoleka la est na biso justice oyo ko salama to ko soane mo mituna ebele kasi poete na umela pena na malobate tango ko sala biso défaut soki kabuya asepeli to pe sabongo inviter la biso ya mokolo lelo mbote mona mboka Mbote maman Océan du Congo, merci pe na invitation au bengi biso pour être to beta masolo Italie Congo na biso surtout ebi makambo zali koleka na partie ya est ya République démocratique du Congo esekani ba rebelle M23 ipai ba rebelle susu ya ADF Nalu bazali ko boma bande ko na biso côté ya est sengele to beta masolo bayi Congomani bisika banso bazali ko na biso bayi bape ko réfléchir ensemble pour na kotala lolenge kani tokoki ko sunga mboka na biso pour que poete et se développer matondo bona mboka kasi bayike penza bayebi yote po bakolandola molongo mobimba tozala mwa ngolo nzamba pesike bato balanda biso balingi bayeba kombola yo ozali bongo nani ngana yebi yo kasi bango penza bayebi yo malamu te asi comme on a Alain Shukuru ndengolo baki on côté là kasi nini nazali soki naza nani wana eza importante kasi sengeli bayeba ke naza moko voilà yango wana donc loko eza important ezali koyoka oyo kobima na monoko na ngai pona kosunga mboka na biso bango mo so bakalifie ngai so alobaki no aza Congomani patriote to aza patriote te eloko za muntu ya nde yango wana parce que pour l'instant tellement que mboka na biso bazali koboma biso mboka na biso pour l'instant ça fait maintenant au moins un mois Bunagana eza na maboko ya ba rebelle makamungana ngande nani ngande kingandi pour l'instant eza importante loko za mutuya kuluka d'abord comment ko récupérer Bunagana elongwa na maboko ya batomboki matondo bona mboka na banze pena bokolanda ye na bokebi alobi bongo oyo ekosangisa biso ezali bongo monene ya libongo Congo kasi oyo kaboli biso ya lango mike pona ya lingi tolobela mayima tali Congo mona mboka toko tambala moko na mayima est ndenge koloba bongo tala lelo Bunagana ezali bongo na maboko ya payapeto moni Sud Kivu yango ekokende bakoteli kuna 3500 militaires rwandais bango ba kosala musala soki totangi banda mokolo molekiti kino lelo babomi déjà 19 personnes oyo bakufi sans to compter ba blessés sans to compter bato ba kolongola ba mboka ba ko kende nini penza yo koloba na likambo yango oyebi que makambo oyo zo salema na partie est ya RDC tali ko lakisa ya liboso que toza na gouvernement te ya mibale toza na ba politiciens alliés et place kozala na ba homme d'état pona ko sauver mboka ya misa tout toza na peuple oyo toza distrait ezala ba baza awa na Congo
ezala pe bandeko na biso ya diaspora oyo bazali na mboka ya bapaya biso tout toza distrait parce que mboka na biso ezali occupé par des rebelles, par des pays voisins également, en l'occurrence Rwanda et les autres voisins, mais biso tozali kaka na makambo mosusu makambo koswa na politique. Yango na remercier mingi le leader des leaders, la bien leader des leaders, mon mboka Adolphe Muzito, initiateur à Nouvel Élan, na leadership oza nango, na ndenge ye alongwa na lo ya ba politicien, comme un homme d'État par rapport à propos naye oyo asalaka chaque jour au sujet ya Congo na biso. Vous avez que ba politicien muso tango ozo attend ya koloba na ba télévision, na ba meeting, na ba discours na bango, zala mingi ngai nde, ngai ba ngai kaka. O ngai pe mo muso ba linga sukolia yango te. Oleba ezala répété ole ya kobeta lisolo nini tokosala pona Congo na biso et puis que tango Adolphe Muzito azui courage dans 2019 à l'époque azaki coordonnateur à la Muka Lobby makambo eux ça les mana est sengete Congo na biso ça la guerre to bundisa ba rebelle to bundisa même Rwanda parce que yena za sima makambo ça les makuna à l'occurrence ninga bakisaki to annexer Rwanda na kati ya Congo pona ko pinir bango parce que sengeli koyeba ki Rwanda za mboka mo mukie eza na Congo au moins 80 fois vous comprenez mais nene le wa mukie bongo zo déranger Congo bongo o soko otali pena même densité ya population ya RDC na ya Rwanda za na sema kasi même voilà. Donc au côté là que so tali ndenge nini ka kelo mukie bongo azo déranger ko le Congo démocratique tout ça la passe pe mao yango de Muzito lobaki il faut faire la guerre, il faut que bunisa bango même à l'occurrence même au besoin ajouter Rwanda na kati ya Congo. À l'époque en 2019 tous les leaders à l'époque Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, comment il s'appelle, Martin Fayulu et les autres baningana ki olubite makambo na équipe bisote wana mamoko Martin comment Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumba sala ki lettre ya lobake biso makambo na etali bisote etali kaka yemo ko Adolphe Muzito moni patriote un leader patriote pe azali kaka patriote te mais abakisa mi azaka pe un homme d'état na ba homme politique. Même à mon côté, à essayer on peut bannir na quitter partout il faut qu'on kata yango oh résume ça qui direct il kaki déjà ba yokaki ta bazo ko linga ko caresser et Rwanda qui non ko luka ndengina ko ya ko se faire aimer par les Rwandais entre temps ba konde bazo boma ba congolais c'est vraiment très mal et ça fait mal au cœur. Adolphe Muzito c'est limité quand on a dit récemment les sous amoni que nos guerres ont continué. Maintenant, je ne comprends pas le régime actuel, je ne comprends pas même pas l'idée de la distraction. Et moi, ici. Et c'est était qu'on doubler, même qu'on tripler salaire, il y a des militaires au bazar front. Bon, ça même $500 une façon qu'on motive bango. Bon, ça fait bango prime à ma caisse, hein, pour motiver bango. Pendant qu'on luka guerre ici là. Ce qui est bon. Mais malheureusement mal exploité, le gouvernement Maïlo Muzito ils a bien, il y a un moni baba qui s'est dit policier $20. Après $20 il y a prime. Na quoi ça comme matebele. Mais na sepele mingi pe na moni ba député belé ba récupérer dossier yango, ba comme il peut ko le bango, ko tweeter yango, à l'occurrence député moi il y a MLC na boy ko tanga kombo na ye a récupérer yango, ba mususu ba récupérer yango, mais d'une manière évasif sans entrer dans la profondeur. Moi, je suis Adolphe Muzito à l'inviter. À l'obisiko yo, il faut que ceux qui ont gagné, ceux qui sont allés bango bitumba. Mais c'est limité. Maintenant, il s'engage tout tonga mir. où vous séparez Rwanda et RDC. Vous va comprendre d'une manière spectaculaire. Oh, Muzito a bandi liboma pour éviter. Oh, n'est pas qu'on a mis, n'est oh, Muzito na kati ya tribune ya lokisi ba montagne nyonso oyo ko salema pona ko tonga miro wana. Muzito alobi bino bozo banga ko miro wana ezaka ko empêcher ba Rwandais ba civil. Non, ba civil
oyo bandeko biso ba civil ya Rwanda bakota na Congo to ba Congolais bakende na Rwanda mais kasi sengeli bakota toyebi nani akotaki nini na jour nini na motif na Congo za nini tu ba pe jour pe kozonga toko ba ko répertorier c'est-à-dire na kati ya mi ba utia mo portail ya munene wana oyo permettre ya ba entrer na ba sortir kasi bikote mususu oyo sika izalaka moi vide oyo sika ba linga ko kotela facilement toko barrer yango donc to barrer yango mais siko bakota kuna izate même moyen pe ba ke ne kota po ba pesa ba rebelle minduki ekozala te soki bango bangani keza bango tembe kasi même ba minéraux na biso oyo yiba manga na banzela oyo za la vie oyo ba gouvernement contrôle la kate parce que mi rezate ekisala mali susuté oyebi que parfois kala Rwanda bane obima parmi ba pays producteurs à coltan mais kasi coltan za na Rwanda te kasi coltan na bane olekala wapi bane olekala na partie oyo douane nezate yango mtunza lobito tonga mirwana ekosonga biso pour que bakota te pour que minéraux na biso iba mate pour que bango pe na balobaka ba rebelle na bango bazana na Congo bango pe bakota ka système batika na Congo zomona bato ba comprendre ki ndenge mususu na bamusu lobi o esala makate ba ebité ba mi kone tonga na bamboka ebele ba mir de Berlin boyebi yango mir o séparé Mexique tango na ni Donald Trump akota ki na pouvoir asenga ki ete batonga yango pour que ba mexicain bakotaka facilement na États-Unis te ba clandestin voilà ils ont pays belé même en Afrique batonga ba mirwana pour na quoi empêcher ba stupéfiants ba drogue et tout consort ekota yango biso do lobi muzutu ba lobaki esengeli sale mabongo omoni un leader éclairé oyo azana vision oyo na presaka mingi tango bien les visionnaires du Congo apesi ba idée omoni sengeli ete koyeba que lorsque un homme d'état na carrière na ye alobi bongo sengeli kisiko ba oyo mususu ba yi bata mwa mayele parce que omoni maman océan du Congo que na politique peut que ça la opposition soit que ça la résistance izaka ko bana ko finga régime butu ti na moyi sengeli ete po ba bino nini boza capable ya kopesa contrairement na ba oyo bazali wana oyebi que voilà, c'est que d'abord, ok, je vais répondre. C'est que d'abord que Tshisekedi, Kamere et les autres, ils ont la Muka. Parce que la Muka, ils ont une idée nini, ils ont un programme nini, tout ça. Il y a un peu de loba. Ceux qui fallait ça échouer. C'est même ceux qui martin sur la cahier échoué bon, parce que la Muka a un programme de mon côté. Yango mon non mais programme ça l'a quitté mon izaki ka tuzangana ki kaka po to kenano élection po zaki ambango mbango ozomona zaki to kenano non il a quitté coalition kaka tout ça les no tuzangana moi vite fait pour que to longana no Kabila na pouvoir mais ba bosana ki d'abord koluka ko ça na programme o isa commun pour na kotala nini ceux qui to coach na pouvoir surtout ko sala nini yango moni la nouvelle élan lelo azo sala ba offre politique. Azana kati élaboration offre politique. L'élaboration offre politique, il a permettre une nouvelle élan ba ceux qui sont de côté na pouvoir, nous allons capable ya kosala nini pour na mboka na biso et pour na peuple congolais. Yango moni to en élaboration ya offre politique azala yango en consultant ba oyo ba sa population. Moni tango banayi kosala même offre politique élaboration ya liboso, ça ki liboso ya ba panzisango. Ouais, celui qui n'a pas sango parce que pas sango bazaka directement na population parce que bango baza toujours contact toujours dans les années tuyau maman océan na mona ka chaque fois na kindele na bakingabwa tout ça là pour oka ba doléance à population ya moni musa ya maki ba journaliste ba sololi après ya maki ko ba chef coutumier ya ba province tout ya RDC pour yoka bango sur le bengi volet foncier minier forestier et puis la kiste et consort pour na koyeba tout ça là parce que il y a une solution il y a RDC et zakaka o wazo monaté mais un visionnaire comme on dit toi mona ngo déjà peut question mabele ça peut question ba minéraux na biso ça peut question ya makambo belé alors pour na koyeba ko luka solution il faut d'abord ko banana ko titriser sous-sol na biso na sous-sol na biso yango moni mususu azo propose azo lobaki na kati ya volet oyo azo ya mikolo ba chef coutumier ako élaborer makamunyo so wana je crois que solution yozala yeba que hormis volet oyo actuellement azo sala non mais faut yeba que
mais ma belle c'est quoi nini il faut pas ils la verbal il faut ils la siko na titre il faut notre ba chef de terre basa na ba titre réellement ko ba keno réellement oyo isa terre na biso même ngai même yo oza pe na acquaintance na chef de terre moko boye na côté na bino esengelo yo ba keno mabele wana isa ya biso ngape naza mwana ya côté wana mwana mabele wana isa ya biso na biye bandi awa esuki awa to pe na mikanda ozomona parce que lelo mama Tatiana c'est pas tout ni koza congolais koza congolaise maman océan pardon maman océan du Congo c'est pas tout ni question za congolaise okondima c'est pas tout ni preuve eza wapi on a preuve parce que la carte d'électeur eza la carte d'identité même ba Rwandais bazoa yango na tango ba enrôlement est-ce que vous avez preuve que vous êtes congolaise? Ce sont des questions qu'on doit maintenant commencer à se poser. Voilà, Mouzo a lobby. Il s'est engagé de d'abord ma belle na biso. La question est belle. Ils ont la réponse. Ils ont la réponse. En plus, non, la partie en plus, à part voler foncier, minier et construire, il y a volé la défense et sécurité. Il y a volé l'éducation. Il y a volé les belles. Je crois que tant nous sommes aussi dans l'élaboration, alors question par rapport à notre premier ministre. C'est que le maman océan du Congo, que Congo ils ont chantier. Ce que le chantier qui déjà abandonné depuis Kala. Tant comme premier ministre, c'est que d'abord que le premier ministre va pouvoir limiter par rapport au chef de l'État. Vous comprenez? Alors, lorsque il comme premier ministre, a coûté d'abord budget oyo eza budget moko eza na dimension ya Congo te c'est 800 millions de dollars. Vous voyez, est-ce que na dimension ya RDC na budget wana est-ce que ça suffisant? Te mutu asali nini na banane ko luka nini ko doubler budget mboka na biso parce que on peut pas avoir armée ya makasi sans que bozala na monsolo oyo yako pesa bango yako soma pe armement. Yango lobi to banza budget tango matisi budget ayebi ke mboka eko jamais fonctionner sans que ba fonctionnaire bazala yango mona lobi mbo to matisa salaire ba fonctionnaire que tout na ba fonctionnaire nyonso ya l'état ba koyebisa yo tout na ba professeur il a même triplé salaire ya ba professeur ya ba médecin mais ya ba fonctionnaire oyebi ke ça qui pona nini attends to évoluer molo tango muzito assise mon faut que ne parler par palier. D'abord, il y a un budget à 4 budget à Mboka na biso. Alors, on a 800 millions, qui est 4 milliards 5. 4 milliards, 3 milliards 5. Nous avons un espace il y a 3 ans. À part le Kouana, il y a des gens qui quitté. Il est fort à Muzito. À l'époque d'ailleurs, il faut que les Congolais serrer ceinture pour redresser Mboka na biso na kati ya macroéconomique. Il y a un bana ikosala. Makambo ya guerre na est peut-être batu bebele baye ba histoire ya mboka na bisote tango kunda batwar na mtebusi bazo ko déranger na buka na nord Kivu na sud Kivu na sisa ki guerre wana eza muzito tango muzito akeye eza aza d'ailleurs pour le moment jusqu'au jour d'aujourd'hui aza premier ministre oyo asala ki tourner na est mobimba à l'époque insécurité za nakati pour la ngaki ya kine kotala ye moko na misu neni ba militaire bazo ko vivre kuna. Laissez-moi évoluer, madame. Aïkei na Goma, Aïkei na Beni, Butembo, nda akende ko découvrir que bambongo oyo batine la ba militaire bazwaka yango te. Ba madeso nyuso ba note ba militaire pona ration na bango, ikomaka te. Ba chef baliaka yango. Yango tango a redresser makambo tout paf, parce que biso ba komi makasi ba frapper CNDP. CNDP ici là. Yango permettra ki to kindi ba élection. En 2011 parce que bando lo bakeno maye to kende élection ezate pour guerre eza na est metango asi sa guerre azongi kin ba moko na espace il y a 6 mois azali tout pour que l'élection esalema na 2011. C'est pour dire que Muzito makambo belé asala na primature eza belé mais seulement que c'est un très homme d'état. On a très pour le Gaza pena likolo abandi ko boya ko sala ba makelele ba musu ba sala makelele pa mpamba akia inaugurer toilette publique premier ministre pouf atango na ba réseaux sociaux akia premier ministre ba inaugurer des pavillons
il y a marché au moment où grand marché à Kinshasa ah yomo yebi tilelo eza ndenge ezaleli depuis babuka yango mais pavillon mibale baki tout na bitando iki wana nyonso ezo permettre mboka na biso avancer te mais tant muzito azalaki kuna makambo changeaki yango tala tant muzito alongo prémature atiki bidja a quadruplé muduso aye azali 5 ans asali kaka 30% ya augmentation au muzito a quadruplé donc 300%. Il y a augmentation à budget. Ce qu'on veut comparer ndengeni. Donc c'est-à-dire il faut pas qu'on compare nous ito koloba kitango zalaki asala ke l'autre côté on eza kozanga koyeba eza ki bobolole o eza na kata mito bato ebele ki buzoba o eza ezo ko empêcher bango ba réfléchir eza pe malamu te sengeli ete même si vous a contre mutu sengeli pe koyeba ke no ah mutu oyo malgré na contre ye mais eloko wana ina sala musuni jete ye kito ko mawana te poyeba ke na gouvernement ngo moni na remisa mingi muzito en plus on sala pe créer parti politique nouvelle là oh chaque fois dans quatre basala ba atelier laissez-moi évoluer s'il te plaît na obosana nalinga nalo basembola yango malamu pambate bato mingi ba koloba ete ali bongo parti na ete ezali parti ya président Paulin nde ya pesi kaka maboko po yazali na misolo oyo azwaki tango azalaki bongo na moto ya mboka premier ministre moni problème na mboka na biso makambo ya banzela o babetaka na se anzete bato bangi babe memango tina TV sengeli koyeba na télévision ezali esika ya kopesa mayele pour que mutu oyo peza za musika a comprendre que ah bon on est makambo kindaka to kindeka ndengona bon ce qui mutu alobi bon c'est-à-dire que mentalement azali na moi ba problème. C'est-à-dire peut-être le temps à quoi là peut-être un problème na cerveau aiba makambo sou bien te peut-être atanga peut-être bien te peut-être makambo za belé et puis historique ya nouvelle les années nouvelle là ils avaient créé depuis 2017 tant on va préparer élection 2018 nouvelle banaki d'abord comme babengi plateforme électorale à l'époque muzito wangu ayaki azalaki na université populaire azalaki na IREP azalaki pe na AAA na PPA na kati wana ba parti politique na ba regroupement wana ya PPA AAA na IREP tangu baina ba candidature ba plébiscite ki muzito comme candidat président de la République. Alors muzito soit le bimbo ne ba plébiscite ngai na pe na structure na ngai yo ezali ko benga ma université populaire. Alors, c'est bon tout ça na kati ya plateforme o ezali nouvel élan parce que pona muzito depuis à l'époque abano loba ya ligne politique ya biloba lobate ligne politique ya kofinga te ligne politique o sengeli kozala na programme pona ko changer mboka. Ozomona yango créé ki o bengi bengami nouvel élan. À l'époque, ezalaki plateforme électorale o ezalaki na université populaire, PPA, AAA na IREP. En 2018, en 2018, AAA a qui va député parce que Kabila a linga quitté. Abandoko kane la musa lobi mujiso a commune a joué ba député a okoma makasi na ba idée na wana biso musuto ko s'en sortir te pour na ba guerre ya idée to ko zoyete muto aka na guerre ya ko fingana yango aboya ki musuto a yango muntango ki ko sala ba nomination na ye akati ba nyo surtout ya AAA ya PPA ya IREP. Mais tellement que Mouzito Zalaki, le mieux élu, il y a Kikwit, moi Bakataï Zalakité. Il y a mon abima qui est moko comme député, élu comme député, il y a Kikwit, na plateforme électorale Nouvel Élan, mais na il y a des groupements politiques IREP. Il y a qui est moko comme député. Alors dans abima le bon alors tellement que na ba idée na ngai sengeli te ba idée na ngai na matérialiser yango pour que ma idée na ngai na matérialiser yango sengeli na na parti politique oyo to na batu na kati ya batu bakoza na kati ya parti bako to bana kosala ba formation na ba atelier pour que na transmettre bango oyo za idée na ngai yango iko créer nouvel élan. Vous comprenez donc voilà, il y a un chaque fois nouvelle dans un séminaire, dans une formation idéologique, tout ça là pour que permettre à transmettre un cadre, un militant, il y a un nouvel élan. Donc ceux qui ont monté le bio nouvelle élan, c'est que non, tout ça la bien historique, il y a un nouvel élan depuis création.
Matondo bandeko la ngai na bansi oyo ezali ezwi toza penza kokende mwa malembe la suka na biso po ete mingi ezali ya koloba kasi tango nde kosala biso defo ezwi totikaka moto aloba abimisa posi na motema na ye biso mituna eza kaka moke kasi mona mboka ya solo tolandi nyonso wana pe ozokende mwa bisika mosusu tokangi yo pe merci na ndenge opesi biso mwa tango wala kasi toloba nano na mai oyo koma lelo na boyokani ya mwana mboka Félix Tshilombo na Kagame bakendaki kuna lisusu na Angola kasi falaki bazonga lisusu pe tokoyoka ba ministre Rwanda lobi makambo kutu balobaki kule za TP ezali te tout ça mais siko nini penza oyo bino pe na ngambo la bino na imoni na bino boko mona po bato musu balobi tolongwa na bakor wana tolongola izine o bachakuna ke minerais ala kakuna ba peuple ba konyokwama yango nde kopesa makasi pe makambo maike nini penza bino boko yokolo bala ngambo ya boyokani wana na Kagame ezali malamu to pe boko mona yango mabe. Ben dialogue pour parler nyonso wana surtout lobi boye surtout ngamoko d'abord na informé yo en passant que naza pe coordinateur à Bagène sortant de l'Est. Yango na sepela ki moni mboka na biso na ebite chaque fois que tozoloba makambo ya développement ya Congo makambo ya paix ya Est sengeli ko se référer toujours na Muzito parce que je me rappelle Muzito le baki boye ceux qui va pour parler au azosala ils ont des hypothèses soit Kagame et les autres bazoko distraire biso ba congolais soit bazoko distraire pe Tshisekedi soit Tshisekedi azo distraire bango alors ceux qui Tshisekedi alingi ko distraire bango a distraire bango mais entre temps zo préparer armée parce que si la guerre na est hein il faut d'abord tous en armée pour tous à la guerre ceux qui tous à la guerre té tout espérer na eloko côté ça là il faut noter na bande ko nanga bazolanda il faut ba noter yango ceux qui va pour parler wana na bandeli ceux qui Kagame azo distraire biso mais biso tozo fongola misu té mboka na biso za la balkaniser parce que Kagame azaka ye mon côté azaka pion bato o ba simana ye bakokoka ko diviser RDC ko balkaniser RDC ndenge ba balkaniser ni Soudan vous comprendre mais ceux qui Tshisekedi aosa la bongo pour distraire Kagame mais en tout préparer armée na biso wana iza malamu yebi tango bazaye makambo na bango alwanda wana balobi cesser le fait mais na bunagana za toujours na maboka ba M23 c'est-à-dire Kagame azo distraire biso est-ce que biso do distraire Kagame question mark parce que tu sais que d'abord à $20 motivé mutuna ndenge ni $20 uko bimaka na usumika des secrets ici na ville là transport aux hommes ceux qui azo ko distraire bango te Italie bango Italie mais Italie pété là nous sommes congolais plus tozo souffrir tozo kufa na est c'est-à-dire il faut ba congomani ba fongola miso to yebanenga ko défendre mboka na biso c'est que li pe bino ba panzi sango c'est que te pe to eba boye ba ko poser mituna na ba oyo bazo ko diriger même na ba oyo bazali na opposition soit na résistance pour na ko luka ndenge nini to ko sangisa mayele pour na ko sisa guerre na est oyebi maman océan du Congo que le réseau divisé biso ils a pouvoir entre biso mais c'est que les policiers ba yeba que pour le réseau divisé ils a pouvoir pour yo zo pouvoir au gérer c'est que to Congo izala il y a pas un chef sans chefferie parce que qui souffre Tshisekedi Kagame avec na bato ba simanaye ba koki ko diviser mboka na biso ala ceux qui au côté na uzi pouvoir yango sala yango elo côté ozomona yango ngai alobi en tant que coordinateur à Bagène ressortissant de l'Est yango na proposé depuis kala na kina kotala ba lamuka et les autres pona ko loba sengeli to fan de sika moko parce que loko ezo ko diviser et loko ezo ko réunir biso eza Congo eza munene ko loko ezo diviser biso to se réunir nanu to za nanu bomoko to bunisa banguna na biso na bando loba à l'époque to kene na idée ya ko trouver paix na est
et non partage à pouvoir. Parce que nayebi que ba politicien belé na Congo na biso. Balingaka so yaki dialogue. Ta na biso akolia ekoki. To e la mango to ki ne ko solo là pour que to moi par ya gâteau. Il faut ba longa na mutu na masolo pour que to luka solution na est. Oui, c'est bien bon ya kofanda ko loba Tshisekedi ya ko kate état de ces décréta qui miezate ba ko kufa kaka mais ba to ba ko kufa kuna. Ba ne ko Tshisekedi ba ba to IDPS to ba to la muka te baza Congolais baza ko Congolais oyo ba ko voter Fayulu ba ko voter Muzito ba ko voter Bemba Kabila Tshisekedi et les autres, c'est-à-dire esengeli toyeba kofanda toliki na bo kimia et puis to zonga susu to kabone lisusu ndenge to mesana mutamutana ko na lisusu mo to zongi siko bitumba na biso parce que ceux qui guerre za na est yo ba élection ezale manamboka na biso. Tout ça d'abord logique. Parti et ces autres qui yo ko senga awa élection ezala. Tout d'abord logique na biso moko. To mita d'abord en face. Ceux qui guerre ezali. Ndenge bunagane déjà ki ba continuer ko bunda. Ndenge na Sud qui voudra po ya Burundi zo ko flotter. Ndenge zo flotter kuna yo ko nga voto ke élection. Po ba to kuna ba ko voter yote. Po ba ngo ba ko ngomanité. Ba politicien batika ki politique na bango wana ya ko kabitumba. D'abord to ka solution na est. Solution na kimia na mboka na biso. Vous allez comprendre. Après, tout ça subi tout na biso. Ndenge mususa lobaki déjà. Tokozongela biloko na biso ya ko bunda to bunda to mesana ko bunda. D'abord ne mususa lobi d'abord esengeli ete pe to instoko tsa boule na ba kongomani question ya programme na offre politique. Pas mususa ko mi yepe akoloba pe kama pona mi mona mboka yo kutobi malamu to yokio mais yepe soseza kama pona na 2023 glisse meza la te aussi lota ba drapeau yeko kena ba mboka na muzi tout temps wasolo bato ça la guerre. Wana eza élection. Muzi to za muzi to nzambe apambola pesa pe vie belé. Tango azoloba esengeli tout ça la bitumba. Pour guerre ici là pona nini? Azonga ki lisusu avant alobaki adresaki calendrier na ye. Ndenge to yo élection. Élection eza acquis, eza priorité. Eza priorité de priorité eza d'abord kimia. Ozomona. Muzi to lobaki nombo to ken élection. Mais tout ça d'abord guerre, to trouver kimia. To ça la guerre, to construire mur. Et puis tout ça l'élection na mboka na biso. Parce qu'on peut jamais faire les élections sans Nord Kivu, sans Sud Kivu. Et même ba Congolais nous sont condimate. Yo ça c'est-à-dire aux andoki. Tout ça d'abord on a une année na au moins 5 mois liboso na biso. Au guerre wana. Ceux qui ba politiciens oyo bandimi ko kende ko fane sika moko basangani to bunisa ba rebelle wana. Même moi vous allez belé. Monsieur aussi ça CNDP na moi ya un mois. C'est-à-dire na un mois on se aussi la tozoni makambo leso wana encore na une année na 6 mois. Ceux qui bitement malamu zali. Ceux qui biso ba kongomani to fongoli miso. Tala, même ceux aux ana IDPS. D'abord je crois que batuni so ba IDPS baza na pouvoir te. Bazoliate. Mais ceux qui mboka se développer. Même si OK na gouvernement te. Mais on développer moi entreprise na yo et permettre yo se retrouver dans les bons Congo. C'est ça. Ya moi lobby même yo mtuza na IDPS. Oza ceux qui na parti sont to pakala oza na nouvelle élan et loko o ya liboso d'abord il faut mboka na biso se développer. Parce que ceux qui mboka se développer, ceux qui ba musuta koti président de la République aujourd'hui. Pour na ceux qui koti makambo changer. Mais bato nyo sa nouvelle là ba se retrouver te. Nous on se retrouver. Parce que musuta ça peut se retrouver bon, atio kimia asali que banini à permettre aux alliés économie et à la normale l'économie comme bien bah moi comme tout ça se retrouver à continuer bien au fond l'entreprise na yo yebi que non na ko fongola mon entreprise na nga po tel pe ko fongola entreprise ya ko sombela ngai ngapi na ko sombela omoni ba mo ko échange ya nini côté économie comme dans les bons mais ce que le les a limité mais si li et so yebi que ko na ba mboka la biso na ba territoire kuna banque za la gâté et on trouve ça normal. Est-ce que que ngai ne na ezo ibisa na sana ba na 3-4 hectares na kati ya territoire na ngai ya Kabare na lo na kama kambo ebele kuna mais tango lo ni makambo ko makala kinte na ne sengala ki na profiter bongo te
nasala yo manioc moko bakana sucre o makambo nasalaka wana soki mutu mosusu asali usine peut-être ya sucrerie na produire bakana sucre ye azwi bakana sucre yango akoya produire apesi biso basucre nasali bamanioc na ngai mosusu aye na babiloko mosusu aye asali donc mbongo ekomi kofonctionne na mboka mais soki eloko wana esalemi te alors tosatana na eloko te ozomona tellement que bapoliticien na mboka na biso baza permettez les termes aliéné biso mpe bakongolais même tokoti même na ben wana moyen to se développer eza te bamosusu kaka nazala président de la république bamosusu kaka mpo bayebi keno mosusu to ndenge azoya na mayele ya bien boye non to attaquer même balie na ye bakomi koattaquer butu na moi Muzito, tellement que c'est un leader, un visionnaire, un vrai patriote, un homme d'État. J'ai même ma main à couper. Ceux qui partis politiques, ils ont déjà 20 ans. Aza déjà na implantation locale la nouvelle là Azati. Nouvelle a moins de 3 ans. Ils ont parmi les partis les mieux implantés à travers la République. Pardon? Nambongo ça dit quoi? Alia kindeni. Nini c'est une question. Nini c'est ngela kasa la salarié. Et l'autre côté, l'autre oiseau bossa na que maman Tatiana usa na caméra na yo. Maman océan pardon. Oza na caméra na yo, oza pe na micro na yo. Oyo ko bima mbongo belé ko leka mutu aza na chaîne de télévision. Oza na caméra ba machine belé. Mais ce gars il ko produire te ndenge ozo produire. Mais ici lui. Nous sommes un économiste. Nous sommes ayebi ko créer mbongo. Bon ce qui mutu so ko pesa $100. Nous sommes payés $1000. Mutu $100 qui mutu $1000 na mbongo. Vrai ou faux? Est-ce que Kabila a un bon côté pour permettre les partis à l'implanter partout? Pour les partout. Les partis qui sont pétroliers, pour les implanter partout. 6 ans, 7 ans, déjà 15 ans, il y a création. Pour les partout dans le côté. Depuis que le parti existe, il y a un député. Pour les partout. Batika, Keto. Dans ce qui est fana tika to ba okoka basala omoni politique eza bato nyonso te bato ifale ba isengeli ba yeba yango na politique on a 3 sortes ya bato on a ba politicien un politicien oyo abota mpo za politicien on a ba politicien ba ye kaka pona baza ba jouisseur ozomona ba eza pe na ba parvenu ozomona muto ya botama et on va expliquer muto ya botama politicien. Oui, à Botami Pena, mon politique d'abord il faut définir bien la politique. La politique est ça que umi pesi oza la musali ya batu. Ozomon. Alors ce que tu te dis déjà que ngane nazawa, na pour que na sala la batu. Oza ni dans un moumbu ya batu. Donc on a dit que je crée une partie politique na ngai. Elle veut ça la ni. Bon. Tellement que Congo est dans 26 provinces. Pour que la batu nyonso baza na 26 provinces, qu'est-ce qu'il faut? Il s'engage dans 26 provinces nyonso wana pour que neba ko salela bango vrai ou faux? Yami balé deuxième personne. Ba oyo bazali kaka pona ba jouisseur. Bango so ki bazui ezaka kapo nalia nga moko. Yango ko mona mutu aza na mbongo ebele mais parti politique na ye kaka ye mona ma député. Kaka ye mona ma député. Pour aller à Yemoko Bamsubalia. Ceux qui sont les ministres, quand Yemoko, va parvenir sur ce que l'on a parachutiste. Pour faire politicien, il y a un simba côté, un simba côté. On a un côté gauche, un à droite, un à est, ouest, l'ouest, tout ça là. Mais parti, ils ont un vague. Nous dites c'est quelqu'un qui est appelé à servir. Pour ceux qui, maintenant question, ceux qui réellement ils sont bons, pour les autres, pour les gens profiter d'eux. Point. Ce qui a ibaki, si réellement a ibaki. Point nazo pesa ngo bon sur Congolais. Non, madame. Bato belé ba iba na Congo yibi bango. Na boy kotanga Congo na bango. Oyo yebi ke no iba.
ceux qui ont été partis ne sont pas là ils ont pas CGT vrai ou faux ça est belé mais oyo nzambe asala pour ça et la bateau oui c'est pas aussi pour rien balobaka nzete oyo za na ba fruit ya bien ba mama mabanga ba mama mabanga parce que bazo mona étoile bazo mona kiaza na pona ko servir ba kongomani ko kipe makambo na te mto pe za maye la ko kipe makambo na te faut makambo nyonso muzitu asala ce que lubika ayibaki ça dit que yo moko muza problème ya muntu bandeko balandi cela veut dire yo moko za na problème ya mutu na banzi bolandi la bokebi wana toko sola maima STP to koteki mwa moke na boyokani ya Kagame na mona mboka Félix Antoine Tshilombo ndeko ami ya noli penza lobi ya makasi ezali tobunda sima ya makambo nyonso donc oyo kokabola biso ezali moke oyo sangisi biso ezali bongo Congo biso banso tozala na liboke tobundisa bato bako bundisa biso bato bayibi biko na biso nde na sima to ya kosala maponami ya malonga eloko biso leso to ko bundila yango peshen ya libération na molobengo océan de la presse congolaise ndeko to komina suka to lingika to yo kama nyungu moko o répondre ko la lolenge moko ezape malobano ya suka o pesa pe numéro na bato bakolanga ko benga yo lelo balobi parti nouvelle élan et bandi ko intimider ba panzi sango pe ko luka ko kanga bango ko tiela baninga mususu poison pe santé ya lamuka o coordination ezali bongo na maboko ya son excellence honoraire Fomozitu boni avant de kimia makambo yokoleka akolobele côté malobala o. Merci beaucoup. Na bonne question ya lamuka. Lamuka ezwa ki moi turbulence. OK? Kasi lamuka tangu muzito azui bâton de commandement ya lamuka. Bomonaki ndenge décidé ya président Martin. Bango aponaki kokende na bloc patriotique. Donc on se rappelait que muzito en tant que coordonnateur mais nouvelle élan en tant que parti politique alors baki bango ba okota bloc patriotique té baki to okota bloc patriotique té parce que to lingi té to kende ko sangana ba oyo ba bande ko combattre l'élite ya lamuka ozomona alors des deux tango alobi bongo maintenant ba tu ya décidé na bali na bango ba bandi ko attaquer fayu ni muzito et nouvelle élan et boyena boy ba côté union sacrée machin parce que bazangaki argument nouvelle na lobby ngana côté union sacrée ba boyena sangana FCC ba banda ko bundisa lit ya lamuka ba oyo pe bazali ba auteur ya KO ya 2018 tout dans bango te bolimbisa biso so sangana bokende so aussi ko s'amuser na bango boya bozonga na lamuka bango ba bandi ko attaquer muzito ba attaquer fayu ba attaquer nouvelle élan nous allons OK, il y a pas de problème, so attaquer so il y a pas de problème yango to koyoka ke o mbongo moko ebimaki président Martin azui mbongo ya Kabila et tout consort ah OK so ils mbongo ozui boya bino kuna boya na salité wana te na lamuka bosi sa kolia bosi kolia bosokoli boye ezaneti soki muto auti ko bota mobali soki oke ko sala kinumba na libanda soki oyeka bongo obebisa mwana mais c'est d'abord sokoli o changer na bilamba kuna oye et puis osimba mwana soki bongo te mwana obela nini sanga ya to baki bongo bato ba bani ko attaquer et libiso te. Et on peut se rappeler que tant que biso lobby biso to marché ça la cité pour nous soutenir FARDC liboso ya ambassade ya Rwanda ba on peut pas lobby ba biso qui les 12 on va tirer les 13 nouvelle élan donc ba tirer les 12 bloc était les 13 or la muka déjà dans muzito à lobby ça dit que la muka nda ça là qui marche la muka a deux partis politiques SID et nouvelle élan. Et tant qu'on décide qu'il y a un Bengami bloc patriotique, c'est-à-dire nouvelle antikali moko. Ce qui nouvelle a organisé, c'est-à-dire la mouka organisé. C'est que batuba ibango très bien. Tant qu'on va que non depuis muzito azwa coordination azwa là côté. Ils a causé ko yeba. Tant qu'on muzito na nouvelle élan ba organiser sit-in pour na ko senga départ ya Karega, ambassadeur à Rwanda et ko soutenir FARDC, là qui la mouka parce que nouvelle lance na kaza la muka mais décidé et kinaki na bloc patriotique tout ça la quitte parce que belé na ville baliboso
parti politique asali marche monene sitting monene na kati ya ville loko wana sengeli bato pe ba noter yango tant balo ba ke nouvelle na za parti muke sengeli bato ba noter yango kiza depuis le seul parti organisé activité monene na kati ya ville na kati ya centre ville il faut qu'on note yango très bien na kati ya centre ville bato lobby etalaki musitu tellement que c'est quelqu'un très ordonné alobaki avisaki même ba communicateur bo lobe bakambo bango te botika bango yango mundango président Martin sali conférence de presse attaqué ba mususu ba bololé ba boy bloc mususu abisengi ba communicateur tout ya nouvelle là bo lobate il faut qu'on respecte ba leader parce que moi na oyo azoko tout sa papa ya muninga te sadike moko et puis auto papa na yete alobaki il faut qu'on respecte les leaders afingi biso afingi etali biso te botika d'abord ko alobaki mtu alekante VT après tozongaki communicateur la nouvelle bazongaki umonaki mtu nouvelle a commenté souvent mtu nouvelle a fini Martin jamais alobaki tout bien toujours président Martin avec le respect makambo évoluer bon aux hommes c'est-à-dire nouvelle dans un parti politique bien structuré et puis ils ont une ligne naie jamais c'est versé na kati ya ba débat inutile c'est d'abord des débats d'idées débat idéologique. Il y a un moment une nouvelle ils sont différents dans la partie politique mususu. Question de mususu zalaki non. Bon, d'abord je félicite le président Martin ndenge va plébisciter ne ba nommer parce que na moni ba désigner comme candidat ya ICD. Dobetele maboko te. Lana ki CG à nouvelle na maître Blanchard Mongomba betaki maboko. Féliciter. Mais kasi yo yebi. Tango ba maman ya nouvelle là Uvira, ba organiser activité na bango le 8 mars. Va désigner, va plébisciter. Plébisciter d'abord. Ils ont plébiscité Mouzito comme candidat président et à nouvel élan. Même si Mouzito a le l'autre côté, Batali Bosso, Baraysa, qui a il y a décidé. Ba fingi, Baneko Finga, Baneko Finga. La boy Kotanga bat comme on a battu Awate. Mouzito a le une botika, c'est tout à fait normal. Parce que le parti politique est autonome. Les lobes a désigné président Martin comme candidat aux prochaines élections, il y a décidé. Au moment où tu as nouvelle la fini, tu bêtis ma beaucoup. Qu'est-ce que c'est nouvelle dessus de l'oba? C'est ma maman ils ont une proposition Nabino, ils ont une volonté Nabino pour s'exprimer. Ma belle été. Mais si c'est que pour que tu sois un candidat président de la République, c'est un candidat wana ayeba couper sa biso aux programme naie et à la offre politique et à la paix conforme na offre politique na programme o isa ya parti mon nouvelle n'est pas parti à ba parti à la balade parce que même candidat député provincial non c'est là encore wana maman c'est même ba candidat député provincial pour bandi mayo c'est là o ya programme na yo oye okolé on a otali Maria on a programme à parti pour que ba désigner comme candidat député provincial à parti. C'est-à-dire que le parti, même le bourgmestre, c'est-à-dire nouvelle élan d'abord, c'est l'offre politique. Parce qu'on ne peut pas être un candidat sans qu'on se prépare en amont. Ça ne peut jamais se faire. Toujours le bâti, ce qui dit c'est un président alternance alternative. Et pour Nanine, parce que ce qui dit c'est un candidat sans programme, sans offre politique. Nous avons un problème, on a été. Nous on veut alternative avec alternative. Yango moni nous avons martelé d'abord offre politique. Makamba candidature on total yango après. Mais d'abord yo vous êtes capable de faire la nini pour na mboka pour la population na Congo. Donc d'abord kotoana sengelo yeba bongo. Et d'abord il faut que la muka est une plateforme de résistance. C'est une plateforme électorale. Vous comprenez? Ce qui doit comme élection. De total regroupement nini to parti nini oya na offre na programme na ye oya koya ko bala na nouvelle élan to la partie offre na bango na programme na biso est-ce que ils ndenge moko est-ce que to ko changer modifier ce qui va ndimi to modifier et puis to désigner Mouzito comme candidat président de la République et puis to porter et puis déjà peuple a koyeba que non Mouzito na programme na yango yo offre politique na yango yo oyo akoki ko sala pona Congo. Nous avons une différence à nouvelle dans la partie de donc nous la Mouka est une plateforme de résistance et tu as la résistance mais toujours comme élection tu peux changer peut-être de la plateforme sous la plateforme électorale
Alors, est-ce que vraiment il est normal que un homme d'État local Muzito atinda mutu a menacé journaliste? C'est quasiment impossible. Batuatika ko saloba makambo pona ko mipe sa valeur. Batu nyuso bafinga Muzito. Zo mona mutu a répondre Muzito. Muzito botem communicateur moko a répondre. On a lobaki na poser question na. Baniko baniko finga Muzito. Mais après bakoya et pas Muzito autant que coordonnateur Tumbo zalaki kaka tout ça là. On Muzito ba seki bango moni pe apesi bango mon transport. Mike Mukeba a finga Muzito. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais comme ça Martin Fayoul. Mais quand il y a l'obéi que non, Muzito a perdu la mbongo, Martin Fayoul a mis là $50. Eh bon, c'est quoi? Makambwana c'est comme Muzito a coûté makambwana. A finga ye, Muzito a limbisa ye, a limbisa kaka, aza papa. Ayebi ke mwana ko mwana bana msusu babuta maraba, bazaka ba turbulent et puis bazonga yemo normal. Muzito il ne peut jamais faire ça. Et puis les journalistes on a tika ko luka ko lo babongo pour que baye pour que bana. Ce qui a eu kanisa bongo yemo konde il va faire tomber parce que bako c'est la mutu makambo en plus moko lokola Muzito. Yemo ko na landa ya zolo ba oh c'est que je respecte. Si tu respectes quelqu'un okoko c'est makambo te. Yoza mutu makambo te. Sengeli zala journaliste zala calme. Sala musala na yo bien. So ko inviter ba journaliste ba inviter na ba funga Muzito. So ko moni po na yo ki eza bien ba finga e. Ba bo finga kaka. Ngai attend que secrétaire exécutif national ya communication nouvelle na lobby. So ki ko benga ba tuna ba finga, ningo moni que c'est une ligne éditoriale na yo bo finga. So ko moni ba ma lo ko finga so ki eza ya bino malamu yangwana bo sala yango. So moni que c'est bien bo sala yango ndo sala le côté azati bo sala le côté pour sala le côté ozomon bo sala le côté afinga so ko pe yamba ye journaliste yango pe afinga et au bank ça bisoté to mesana na bongo yango bi moni ndete amango ba déjà ba manga za da hotel ba boka ka mabanga ndete na pe ko ba ko boka ka mabanga na mikata na se déplacer te ba boka ka to kwa nkese moni na mkolo tango bazobwaka yo bazo kubakila yo mabanga wana ko utiliser yango po tonga mir na yo yango tozo sala voilà tango bazobwaka babakila so mabanga tozo mabanga wana to tonga mir na biso to tonga ndako na biso bobwaka biso to sepela nango eza bien pour na biso mais biso to yebi ke esika réalité zali ato sali nini o changer yango te un jour e finira ko yebana ata okosi bokosi tout ça là bo sali makambo ko sala bo Twitter bo Facebooker bo soki bo Messenger bo WhatsApp bo YouTube tout ça là bo sala nous sommes ça la biso to utiliser yango po totonga o eza partie na biso o eza penda ko na biso matondo wana to komela biso na suka nyoso boko sala bo WhatsApp bo Twitter bo YouTube bo kende boye bango bakozwa mabanga pona kotongela ndako na bango lolenge David akwesaka Goliath bobe na libanga na yemoko kasi sikoyo nino ko bala ba peuple congolais par rapport ya o bango bakozela etumba c'est le faisalité bana bichike nino ko bala bango pesi numéro to sukisi na biso wana alors on a deux casquettes. Casquette à Liboso en tant que coordonnateur et à la génération de l'Est. Na sengi na lobaki na continue toujours ko loba. Biso ba Congomani ba petit peuple sengi to senga ba leader na biso ba iba ko fanda esika moko pona ko trouver paix na kati ya Est ya RDC. Mais en tant que secrétaire exécutif national la charge de la communication nouvelle élan na zali ko loba na ba Congomani que nouvelle élan isa na temps la période où il y a élaboré ba offre politique toujours mikolo toza na ba chef coutumier pona où ils allaient voler foncier minier forestier la kiste et consort ceux qui boza pe na ba proposition na bino oki ko benga biso surtout ko ya to ko échanger na bino ezala la population partout ezala ba association bisera bien so bozali même ba ne connaît pas diaspora et puis que nous disons qui leader l'unique le seul leader à l'époque tant on allait qui n'a pas lou au andima qui ne consola na ba combattant il y a Europe Isaki non oui papa n'a pas effectivement il y a un lobby tant on allait là il le courage à na poto sur la diaspora nous à l'époque diaspora qui
contre bato nyonso wana mais akendaki mpona kosolana bango parce que mais alobaki mona ata soki aza turbulent ndenge nini oyoka ye kaka yango akendaki koyoka bandeko na biso ya diaspora, c'est-à-dire bandeko na biso ya diaspora. Oui, c'est cadre toujours il y a élaboration ya offre politique. Yango montango ayokosa keno azaki na union na cité union africaine bon heureusement yebi kaza na poto mpona ko élaboration toujours dans le cadre toujours élaboration ya offre politique pour na diaspora koyeba makanisi ya diaspora za nini nento ko marier yango na o ezali offre politique na biso, c'est-à-dire bozala calme d'ici peu bokomona ndenge makambo zo évoluer tout apprécier toujours ko lamba makambo malamu pona Congo. Alors pour bato nyonso balingi ko contacter biso eza plus 243 code ya mboka 97 26 85 764 97 26 85 764 na ba ceux qui ont peu bien te obenga maman Océan du Congo aoki ko faire numéro parce que numéro toujours en public et tout ça toujours disponible pour na koyoka bandiko façon nini tout ça là pour na kaka Congo na biso e gagner. Merci matondo la bino banso na banzi bolandi ezu na bokebi wana totuna kamituna mike to chaka mamungwa poete invité na biso azala penza malamu. Merci na yo pour la kopesa biso ngonga pe na banzi bolandi la bokebi asemboli maimatali lamuka asemboli makambo mazali na ngambo la ngambo kaselo kama kasi o ngala kangi na peuple congolais ke ata kotoke mapona milelo tokolonga te pamba te pasi mozali wana lobaka mikoro nyonso esengeli tobunda nanu etumba ebongo tokozonga na ngambo la biso po ete tobongisa makanisi. Merci na Kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi misape électrique, merci na Pape Joy directeur recherche stratégique et sango mokonzi parabe miso babiso ba pour mentangolano bon dia botard de bono et monsieur Gokomela bino mamour d'Angola na mokite na Florence Matondo Mido pebino banso oyo bosutena kabiso boko bana etumba oyo bopesa biso maboko tolongwa na makambo mazangi tina kasi tala boni ekolo biso ekokende soki olandaki biso penza la mwasuka yeba ete océan de la presse congolaise na ezu bayambaki bongo mona mboka Shukuru oyo moko azali pe kosunga pe mokambi ya jeunesse na este kuna azali pe moko ya este azali apela Kinshasa ko evre lokola mopanzi sango pe azali kotala makambo ba panzi sango na kati ya nouvel élan vraiment tolobelaki mayo ya Congo landa yango na ebandeli tango mosusu kozuna katikati okolia mbuma ya mabe landa biso na libango oyo kama kanisi na ye ya malamu to salela ya mabe to bwaka kasi na kanisi mitune zaki yanga biyano ya ye menamoni ya mabe moko ezalite nyosa lobi na lisanga ndeto kolonga matondo la bilo banso soki nzambe apesi biso bomoi molai lobi to kokutana bye.